Papa. Ngai moko. Nakoka charge ya mwana na ngai. Papa na ngai. Mbongo yo kotinda ya nini? C'est-à-dire que yo mema ngai ya poto sala aventure. Que na kanda to ko solution te. C'est okoka vecteur za motema ngai te. C'est Yolande. Ya Yolande. Couche papa. Ozo talanga omitalo talinga mama mama yo te na mama na yo na porte na teka na si moi pa na ye niki kamaderi ngana ekufa parce que ngana zaki na poso ko panza foyer na yo te yo na bana ko suyo na malembe na zaki na poso Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages? Partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Shalom bana ya France mobimba na zona esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na kati ya mboka ya France à partir ya le 23 décembre ti le 2 janvier na koyamba batu moko na moko bakobanda koya individuellement e kozala soki boye na famille e kozala kaka famille na bino na koyamba soko ye mutu moko e kozala kaka yene na koyamba bino po tokota na profondeur ya prophétie tokota na profondeur ya problème na yo po nzambe asala po problème na yo elongwa 2025 ezali pembeni il faut bokota bozala décharger kaka ndenge bible ezokoloba na biso ete bamikumba na bino nyonso tu boya nango epa na nzambe ye a décharger bino bokozala décharger bana ba autiste bayaki ala babikaki bato ba limitation bayaki babikaki bato ya ba blocage babikaki bato ba maladi oyo esilaka te babikaki ba délivrance yango ekozala na salle te ekozala pe na public te ekozala pe na foule te na koyamba moto moko na moko bobenga po batie bakombo na bino na liste ya badelivrance nazozela bino na moto. Ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inani azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki po na ye namoni akomi koyoka pe koloba yango nakumisi nzambe ya Ozana. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya Ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance et pas ba pasteur et belé mais ba kokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambu na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambu na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomo na ngai. Ekozala na Paris à partir le 23 décembre jusqu'à le 2 janvier moto na moto akoya na air na ye ekozala en privé bobenga bopesa bakombo akoba tia bino na liste ya délivrance nazozela bino na kombo na Yesu. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Shalom bandeko nyonso bolanda biso na kati ya chaîne chez Bissou Télévision, émission ya malamu, émission oyo ezali émission ya Bravo Jésus. Nzamba pamola bandeko nyonso
oyo vraiment boyebaka kolanda émission na biso bo partager rapport betali solo eza émission moko éducatif eza émission moko oyo batu belé lelo oyo bazali vraiment ko se retrouver batu belé babiki en tout cas papa banda to banda kolanda bino je crois vraiment to comprendre mo belé et merci na koleso masi ya bateli biso tozali na mois de janvier leo tozali na mois de décembre nzamba pamba bande konyoso ainsi aussi merci encore une fois na présence chez Mukadi ainsi que toute la famille Mukadi ainsi aussi na notre cordon en combo ya LH et puis bonne guérison encore une fois dans notre DT Diniji Mosolo nzamba ya peso makasi ya kozonga et si aussi mes condoléances na toute la famille nyoso ya musique profane malgré que tozali chrétienne mais c'est aussi nos frères o to bungisi o ezali notre o to ebi to mena comme notre frère Nabiso Seguin abana wa chaque fois bi via mutu et sengeli ko eba kolala malam pour la ko ebi teke mukolonza magozo en tout cas mes condoléances c'est votre humble prophète Samuel Erika Songo oyo votre présentateur ya émission je crois lelo ezali somo pe ezali terrible n'habité décembre o pourquoi mambo ebata me ko bimaka bimaka to tele pourquoi to yana ndeko moko ya mwasi ayina kat na biso awa bolanda lisolo oyo likambo ekomelie bolandango vraiment na bokebi nyonso likambo ekomelie to bandenge nini abi en tout cas papa bozela nga solution pour boina okokate mbote mama Mbote papa. comment on Florence Kiako. ah ma Florence Kiako OK maman Florence Kiako toko prier Problème ezate papa. to sambeli nzama nkoki na nyonso to peso merci to tiki mama na salo boko na yo tendre père yondo diriger biso dans le nom de Jésus-Christ par la foi de tobi amen Amen. OK maman Florence Kiako je crois to zoki coup de fil na yo urubio la nakabiso ozana besoin en tout cas likambo yo omemi ya likambo pasio ezuyo ozana besoin biso ndo to trancher le likambo problème ezani Problème nanga eza papa. Vraiment na vie eza passe. Yango na vie faut tambola to baba camarade toza bango. Camarade nanga nazwaki camarade na ndeko do to koma penda bandeko camarade ko to sosote. Parce que camarade nanga to ko lesika moko to tangi sika moko donc vie nanga presque mobimba to passa biso mbade to koma bandeko. Mais problème nga na ye nango awa ezalaki problème ya ta to komi mikolo ngai na komi na foyer nanga ye pa komi na foyer na ye ayaki kosala ke na nde to bando otambola mobali nga na ya kopesa confiance ayaki kotika nga na zemi ye pe camarade nanga na pe akomaki pe na zemi na ye tovandi tokomi presque zemi ya camarade nanga akoma na zemi ya 6 mois zemi ekolongwa ye ngai na continuaki na zemi nanga malgré mobali o acheki nga zemi wana akimaka nenga atikala kosundela ngo to ndako na garantie ndako esilaki atikala ko bota na forcer na boti mwana vike na bandaki ko vivre sans mobali ndi akimaka na mona yake na bokola mwana tata azate na bandaki ko kalisusu te nde na yaki ko proposer camarade na ngai wana yo pe lokola mwana akufine zemino elongwe na osal fausse couche vi nazo vivre na Kinshasa ezozala bien tenga na mwana nazala posa na déplacer na kenanga Luanda na ke luka vi moi ko voyager na mwana ezaki te parce que mwana azaki bébé azaki bébé à 6 mois mwana tambole na banzela na papa ndeza banzela bangola na yebikande ezalaka façon ezalaka nde ezalaka kaka nakoka ko voyager na mwana te naokanaki na camarade na ngai natikela ye mwana pe aboyaki pete andimaki camarade na ngai na utu mobali na ye ayaki ko voyager atikaki na sima na zemi mwana atikala kokufa na sima ya mobali na ye mobali na ye tia voyager ki wana ayeba te ke mwana atikala kokufa motuka ayebaki ke mwana akufi eza kaka ngai na ye basusu wana azalaki nango wana ebisi te camarade nanga tikala na mwana po pe alongolaka o bastress wana mwana na yo aza mwana ngai napesaki vraiment confiance parce que akoma ndeko na ngai na voyage na ngai pe nzambe pe asali nake nanga Luanda nekolinga pe mobali moko boye mobali wana pe abota bana mibale na ebisi pe vi na ngai
nabombelaki ye te parce que naza mwasi nabombelaki ye te nayebisaki mobali na ngai nalingaki nga na Luanda ese non natika mwana ngai moko aza na Congo aza mwana mwasi mwana kota tikalaki tobandaki mpe kosola na camarade na nga bien papa tozosola mpe so yebisi epasenga mwana apasaka nga mwana ya fois mpe tozosola mpe bapele video tozosola nga mo mpenza nazomona mwana ngai ye mpe nasanti mage mosika me nazosepela mwana ngai ndenge akoli ashi natikelaka ye na ndenge akoli mbongo minerva so camarade na nga abengi nga Bercy Florence tinda mbongo minerva mwana mikolo bazobenga na papa na banda kotinda parce que nakoma de na vie na mobali na nga na amona mwana nga temba bando sepela na ye parce que bando solola ya fona ko benga pel video amoni mwana mobali na nga pe amoni mwana na tozovanda mobali na nga pe biyo ko vanda akabo etike seke to vanda ko bokola kaya nga mwana na yo pe aya basangana po bayebana ebisi problème ezate na bengi na yo benga camarade na nga na bengi Allo Yolande ayambi nga pe wi Florence kala mingi te nazo ya Kinshasa na kozwa mwana parce que mobali nanga oyo nazane awa a déclaré fo bana ba fêter esika moko to fêter en famille na oya ye na bokolaka na oya ngai aya pe Luanda ba fuko lesika moko antimi na epe papa chose grave tant que pene na ya pona bisa na tourner peut-être babiloko nini ezoke kona mema bakoli na tourner bilamba ta ya mwana babilamba po yimta somba ya femme ta somba bilamba na tinda akambongo so na bengi boye téléphone ezoleka te so na bengi boye téléphone ezoleka te e comment ko déranger ngai comment kamana nga téléphone ezoleka te kala mama oya yo kike nga na kita Kinshasa téléphone ezoleka te na sali nini mbana nga le biloko téléphone ezoleka te loko lebi pa na bango ebi pa na bango be oui ne bi pa na bango parce que to kol place moko na le pa famille na même place abalela même suka zate mais e pa na bango na yebi parce que to la pa to kol esika moko nga tomba parents na ba ko kufa la bango na koma kola na ndako na bango le maman na papa ne bato babokolinga na koza l'ingratité oui ba parents ne ba bokolinga ba ko pe ba ndako continue ko futela nga mbonga classe na kiti Kinshasa ndina ya kikabwe na miki ko sa renseigner na komiti pa bango ba bisinga ki ya Yolandi alongwa awa alongwa place ba bando futa na mobali na ye bazwanda kuna na Kasavubu bazonda ko Kasavubu comment Yolanda ko changer ndako saki asignaler ngai ayebi ke to bando ko solola funa ye na babiloko oya ko tekelanga oto biloko mususu ya bana baketika nga tolali petite sœur na ye ndaketika nga na tongo nango to komiti na Kasavubu na kuti Yolande to bandi pe ko solola chose grave tango mwana ye ayambi ngai mama leki to solola na telefone aza na Luanda to solola na telefone yeyo mama antimi maleki te mama mobali nazalaki wana mwana manifester eloko wana ke mwana bengi nga mama leki na boyaki ko manifester yango parce que na boyaki na bebisa foyer na ye esalaki nga kaka motema ouais eshokaki nga kaka na motema etanke mokolo na supportaki yango kaka mwana yango mama leki ya façon na kaka pa bango ya mbanga kaka mama leki ngapela nzima kaka na vandisi mobali pardon excuse tant mobali na ye ake musala atikali na camarade na ngai na yebisi o nyuso sole na telefone yebisi nde na yeboye nyoko zwa mwana nga parce que fona ke na ngola ba fête yango lokwa déjà ke frontière na mintu eza na fungwama potito koma ba le 29 ba le 30 frontière okangama na salle de ba démarche na système ikanda mwana biloko ni surtout na salle déjà na silisi apesa ngai mwana ngai na voyage na ye kama na ngai lingite na bondele na façon nyonso apesa mwana ngai moko kaka kuna na ke na botina nuti ena sima ke na linga mobali ozaki yelo kwa mibotela na ye aderanganga na makambo boto tiki to bota kaka aderanganga yelo
Yolanda limopesa mwana ngai te papa. Na benge na façon nyonso to solo la ndenge privé. Na benge ti la ba terrasse to solo la. Yolanda limopesa mwana ngai te. Yona linga ki so abina yebisa mobali na eboye. E koma ke camarade na panti foyer na ye. Yango tema na tala chaîne na bino minga ta parti à loi na kuna ndena luka kibino na zo ki numéro na bino na chaîne 40. Ndena luka bino na ko expliquer bino bozulanga solution peut-être bino boko za solution boko bengi na mobali na ye. Bo bengi na Yolanda na peut-être mobali na eba vérité. Ok, merci. Merci ma Florence. Nalingi olilate je crois ça passe c'est choquant. Mwana akamoko. Mutika moko. D'accord maman, d'accord. Toyokio vraiment. Là où otika ki mwana ozoki mwana otika pas maman Yolande. Otika je crois na 6 mois ngo lobi. Oui papa. Otika ki ya boko la mwana parce que kuluka ko ki maboko famba okoki na mwana te. Banzela Luanda biso to yebi ngo malamu ya banzela mo ba risque ya korta marta ya kotambola makolo kokota to yebi ngo très bien. Mais tant moi nazala qui souvent on est comme on appelle moi na ba photo ko bengana. Oui, il y a un téléphone na ne bitu na tiki yango api na Alexa ba photo atindela nga ya mwana ngai. Mingi stock ya bengi. Tando so l'appel vidéo. Na moni na mwana ngai. Na yebi mwana ngai. Mage akoli, mage batebele. Na yo yebi. Na yemo pas confirmer que non. Mwana yeyo. Yenga kola comme jeune fille. On a donné yemoko. Ya papa. Ok. Mwana na yeyo. Flora suko banga te, mwana sokola bien, mwana za bien, mwana na yo yeyo. Nakutu na yako kotune ngabi na sima ya mwana na kufa chikala bota te ote Florence nzamba pesinga na lususu mwana te meloko na zaka na mwana na yo aza mwana ngai donc na zwa kaka mwana ngai na mona kete kaza mwana camarade mais na zwa kaka mwana ngai donc abota pete na sima na ngai na tuna epe ngamona mwana ba photo mwana tosola na mwana ba pel video ya stafina aza na école kuna so uti école la uniforme asali ba video atinde lingai téléphone nga po etika lido temana zaki dia trouble oui non pas de problème maman Florence pas de problème alors quand yo monde ya mona comme une grande fille pourquoi pas ozwa ki moyen mon côté yo mo zo contact ya mona bobo so na mona bino mo attaque maman na mona téléphone ndenge zalaka parce que ndenge bina biso kaza une grande fille fait quand même beaux en relation entre eux na mona na déjà parce que ça collègue pourquoi pas beau ça qui démarche on a été. Merci beaucoup papa ezala ki sona ebisi ke apesanga numéro mwana aloba banda ko lobalanga ke papa alingaka te mwana atamba na téléphone parce que za bane belé bazobeba ya basi bazobeba na ba réseaux sociaux mwana koza na classe okasa mwana za classe menzo kasi akote na Facebook akoti WhatsApp mwana za chambre menzo kasi akota ki makamususu na kata téléphone mwana ngosuka uza na âge nini. Maintenant, à cause de 19 ans. 19 ans. Oui. Ok. À cause de 19 ans. 19 ans. Calculons bien, hein? Oui, ça fait 19 ans. Ok. Mais yo mo za attaque maman aux soin ya mwana na yo. Papa. Oui. Nzambe na lola na kokosa conseil na kokosa apparence na me conscience na kokosa ngote. Ye moko peso bengi ye botuni so za vérité banga nzambe ayebisa bino. Banda maternelle mwana na banda maternelle benga nga Florence mwana fois kota maternelle ngamona bando supporter maternelle biloko nyonso mwana tangela kanga moko minerval nga moko ba feti nyonso to pendant ce temps na sala ki na Luanda malgré passe nga avant na zo mobali comme ça stable ngamona bando sa makambo nanga ezane loko moko te na zanga kotinda ezane loko moko te na zanga kotinda. OK. Merci beaucoup. Merci maman Florence. Je crois la question belle en tout naté. Aux l'essentiel tu rentres ba yango wana na lingo c'est temporiser fan et puis moi kimia ça na kimia je crois ba balandi to landi l'histoire eza passé pe mawa ya ndeko ninga zo la mwana na ye mwana comme tu dis 19 ans c'est une grande fille et lelo yo appelle ça camarade na mwana boko la et puis lelo azana besoin mwana ngo azoye pour akene lo après 19 ans atiki mwana 6 mois après 19 ans c'est beaucoup hein. Alors quand même ça censé aux hommes a fêté na moi et puis kobota bogène
bande komibali oyo bochaka basa bat bazeme après okibo sundoli tala lelo soki lelo ni maki mboza na mama na katanda que je crois conséquence ngeza je crois même des fois ngaki ngati kilo mwana ezana kata famille mais osundoli na nseni sota lelo comme lié. OK, ton spot publicité pour na simanango to meka pe koluka nani o to kotisa parce que toi le numéro nyos toi le numéro à mwana toi le numéro ya camarade na et toi le numéro ya mobile ya camarade na ba numéro nyos wana mama Florence a pesi biso ngo to ba dotina régie kuna muto akoyamba téléphone avant yindi to yema kata plateau ton spot publicité bon to zonga. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo mpona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata pe asepela la fin de l'année. ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike ainsi que bazeli pe ba vieillard ngonga yango oyo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant eza ko consister kozwa soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe ya lola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. Voilà, Jéricho spécial. Jéricho spécial, les hommes nous m'ont enseignement, il y a prière, vérité, ma présence en Zambé et ma casse pour la famille. Et on te invité au Yaka du 24 novembre, dimanche, jusqu'au 22 décembre, dimanche également. Premier dimanche, on a 24 novembre, déjà à 15h de Tobani. Et le reste à jour dans la semaine, déjà 17h à 19h30. Le dimanche à 4 Wana, déjà 8h30 jusqu'à 12h30. Mais dimanche à Souka, le 22 décembre, et vous allez clôture à 15h. Thème na biso en ces temps de la fin, soyez puissants en parole et en œuvre. Yaka bineme na libota mobimba na Veni Baboro numéro 6 bis na Yolo 6 na commune Kala. Et si ka kobombate. Bien-aimé Yaka nzambe na biso Jésus-Christ a kosalela yo pe libota na mobimba. Boya ebele. Ale biso le bébé. Sakana kana ba de monte. Zambalo la papa. Sakana kana ba de monte. Ale biso le bébé. Sakana kana ba de monte. Le biso wasala bika. Merci Bando Balandi. Tout le monde spot publicité dans biso ya oyo nyonso leki wana mais là to beta c'était ma casse to comme la temps ya ba fête. Temps ya ba fête exactement oyo photo la sabolingo ya na ba orphelin. Temps ba fête ya temps oyo photo la sabolingo na bato bazanga. Bato baza ba demini, bato baza ba moyen te ya kozwa. Ne fils que un J, ne fils que coca, ne fils que moi musuni moko ya soso po balia. Mais yo so nzamba place wana penza mala so bambongo, osala bambongo na parce que nzamba lingi ke oede bano ba demini. Donc to salimbela na bande konyoso, muto na mutema malamu, muto asungaka. Muto apesaka parce que kosunga bobota manango, mutema mape bobota manango. Même ata yo poza wana oyebi pourquoi nzambe amatisho na niveau wana. Ndeko papa ndeko mama ndeko lenge mwasi jeune nyoso zali. En tout cas, tout ça est chez Stabolingo. Oh, na $10 na yo, na $20 na yo, na ba numéro za na se wana, soko tindi yango, yeba eke kosunga, orphelin moko ekosunga. Orphelin moko mi balé to misatu pour que balia pe ba mela ba sepela. Bravo Jésus. Tozuli kanisi boye.
il y a plus ou moins 10 orphelins qui sont au Kita. On peut savoir que nous avons fait. Mais on a besoin, yom, toujours la nanga siko. Nous avons besoin de contribution. Nous avons besoin de $10, $20. Nous avons besoin de motema. Le rôle de maman moko, aya pesi maman 300. Maman mususu, aya pesi 400. Habiter papa. Vu que Moussa Bossa est monene. En tout cas, tout sunga bandeko. Sunga orphelin, nzamba rozanga te ko pambola yo. Même na livre souvenir, yeba ke nzamba rozanga te ko kandiso na livre souvenir wana tant passe koya, tant ko fungama. Bulamu ekangolaka, bulamu ebikisaka, bulamu ebakisaka pe mutu. Ba mvula pour que on mena sa mukili o. Sala nzamba rozanga te ko pambola yo. Merci tellement de konyoso ba ntem malamba bidi papa to salango. Merci beaucoup. Maman Yolande. C'est Maman Yolande non? Ma merci. Yolande Kamana. Yolande Camarade na yo. Ma Florence. Maman Florence. Oui. Ah, bah, surnommant combo, merci. Attends, beaucoup la colacane zaka, bah, surnom, hein? Ah, ok, d'accord. Maman Florence, hein? Oui. Maman Florence, ok. En tout cas, biso, tout ça, les moussalamou à mounene, yakobenga, tonton soy Serge, non? Tonton Blaise. Tonton Blaise, na yo. Oya za mobali ya camarade na yo. Oui. Tozui, numéro pesa ki biso. Tout ça l'effort wana babengi azali awa na plateau. Maman. Merci beaucoup. OK, d'accord, merci. Spelo na na baboy. Omoni makasi o lobeli biso. Parce que y a les kambeze ya yo. Eza lokola ba kato musapi na yo. Ndozo on liba kata yango te. Tout ça l'effort to bengi awa. Sala vraiment makasi à ko expliquer poto biso na sto za solution. OK maman, tozo comme le temps de la fête. Vous êtes censé au fêter dans moi, 19 ans. Au petit mois, 6 mois, moi, combien de 19 ans? Non. Il faut au moins, ok. Je crois, ceux qui ont la complicité, rapidement, notre tonton. Oh, bonjour, papa. Ça va? Oui, ça va bien. C'est Papa Blaise? Oui, oui. Ingénieur électricien? Oui, oui. Papa Blaise, vous allez bien? Oui, nous allons bien. Mais. Naza surpris bino benga musala da petite tout ça là ngo boite boko tinga na zomo na ba caméra. Bonsoir Papa Blaise. Oh, maman Florence. Oui papa. Yo awa. Nama ya misu, y a un problème. Papa. Oui papa. Quand même oyebi papa maman. Oui, maman Florence camarade ya madame Nangai. Rosa place kasi. Soit au fond poto meka pe. Non, ici quand on se boko pesa ngana pa na vendre. OK, merci papa fanda kasi. Je vous en prie. OK. Tonton Nani? Tonton Blaise. Tonton Blaise. Tonton Blaise. Merci. Je crois que Benga Kyo, précisément pour l'Ikambu, il y a comment au conseil de défi pour nous changer peu moi pour la région Abisso, mais problème dans ma case to Benga le c'est mon latin. Pour ma case to Benga Lio et je crois que cette dame. Quelque chose à quoi étiqueter aux hommes là. Si. Mon état les années bana outi voyage à Salaraboué. Depuis outi voyage à Salaraboué était to benganaki to monanaki deux fois to sololaki. Oui. Mais na yebite so za la problème so azu matanga to nini naza surpris na mona ye na kati ya studio na plateau et puis azolela. OK. To ko permettre yo ka eli kambo parce que mta IBC biso za besoin faut sonner makambo a. Ko permettre to pesa maloba. Aza surpris aza na posta ngara ito solo là. Oui, bosso. Na studio liboso ba caméra. Bon, pour mes aboués. Ce qui est réellement makambo koloba. Eza yango te toza lokola ba preuve parce que aza besoin bosso la nae. Ba preuve moko ezala temps. Ça dit biso to bomba ba preuve wana au cas où te présenter la preuve wana. To koyo quand même. OK, y a pas de problème. OK. Merci beaucoup. Maman. Papa. OK. Nengo za courageuse ko maman na ngai. Boy, ça nga bien te ma misu. Papa Blaise. Papa Blaise limbisanga na premièrement. Parce que fallait ezaki dossier peut-être to ko bongisa na ndako. Mais vu que na boya ki na panza foyer na bino. Na boya ki ke lelo sa weekend ke Florence a utaki Luanda po ako panza foyer ya Yolande na Blaise. Yango moninga na mimaki problème yo pa sala nzambe. Ba mika kozula biso solution. Limbisa ma premièrement. Problème Maman, pardon.
omemi problème mais pas basala nzambe na studio na ba caméra et pour ani to memaki yango te na église to sola ngo d'église tonto bleto nga to sa solution te ngazwa kimia te sona yaki nango parce que na landa bango pe mingi bazwa ka solution ba problème bato ebele yango pe na yaki na problème nanga bazula nga pe solution parce que na meki ko deba sango na ndako ezo simba te na meki yango na memango na biso moko ezo simba te c'est pour ça mon na memi yango bazula nga solution ya ndenge ya boye limbisanga non problème nanga na bengelio ezali tango yo ozalaka na voyage avant voyager otikanga na zemi non ouais Yolande mpe azalaka na zemi ouais Maman, ça m'a cassé. Vous savez déjà ah. Tant que je vois Jacques la simana yo. C'est ma Yolande. C'est ma Yolande longwaka na simana yo. Zema Yolande longwaka? Oui. Ah bon? Oui. Zema Yolande longwaka salaka fauche couche. Zema longwaka si. Yolando yangai. Oui, pas Blaise. Mama Florence. Ozo sala ba aventure tozolo mamweza sérieux liboso ya ba caméra ti liboso ya sala nzambe. Papa Blaise. Oyebi nga bien banda ti tozo tambola na mwasi na yo. Oyebi nga bien azaki mwasi moko nazaki ponctuel. Na banda ko se le côté na lobaka on a lobi yango. Yolanda camarade na azat ami défense nanga. Est-ce que nako kosele likambo ya? OK mama loba motema et comment ça langa déjà loba oui. Yolande disait mais longo kasalaka fauche couche. Yo na voyage. Mais oui baka ki Yolande azat zemi. Ngata na komana zemi. Na simana yo na botaki. Tant na botaki mobile nanga no ibiki bandati kala ko sundola nga na zemi wana. Mobile nanga na oyo bando gangela raka wana. Tant akimi na ye na bando puka lisute. Pasi na mwana nga moko na ndika tikala ko sundola nga ndaku ganga tsenda ko penda ko na pela tsalaka esilaka. Tande na kenda na Luanda. Okena kende ki Luanda na boya kina voyage na mwana parce que mwana zaki mwamuki azaki bebe. Na banzelana na kulala libanda na kulala banzelana esimba kitena kende na mwana. Ya mwana ya kusola na Yolande ya kuebisaye na bondela ki atikala kovanda na abokola mwana. Sona recevi nga mona lotinda mbongo na ngai. Otinda mbongo otinda ya nini? Parce que ngai nozo charge ya mwana na ngai. Papa. Ngai moko nozo charge ya mwana na ngai. Ko mbongo yo kotinda ya nini? C'est-à-dire que yo mema ngai ya poto sala ba aventure. Papa Blaise. To nini ba man? Boso ya caméra. Papa Blaise. Oui papa. To sa focus na makambo mutazoloba. OK? Landa ibande ninga loba tia kena suka. Mais non papa, nazolanda très bien, mais dire que mwana yatindelaka mwana oya ngai mbongo. Donc ça dit que ngai naza capable ya kobokola mwana ngai te. Papa Blaise na bando tinda ba mbongo so bi okay na kanda to ko solution te. C'est okoka vecteur za motema ngai te. Parce que batamoko anemoko boye ba si je ne trompe pas. Ba 2016 comme ça, so comme on a ka profession et aka des sacs à semoule, des sacs à l'os. Ba chori choana. Mais non, na kondima yango parce que yo za Angola, ozotinda pona camarade na yo. Mais dire que pona mwana na ngai na famille na nga, je vais pas accepter cela. Non. Naza d'accord na ngote maman. On va comme ça incapable te. Oko bisa incapable te ou bien soit botika ngana kene na ngai bo mainga po ça nga aventure. Mais non. Papa Blaise. Oui papa. Je crois maman otia longwa ya awa. Oza mobali a total kambongo te. Tango yoki maman. Je crois oza censé à kufanda lokola madame nazali. Yé makambo bi pa concernant madame ke madame non asa ki fausse couche. Lokwa yé makambo alobi. Oko para ko tomboka te mbala tomboka bongo te. Papa, na droit ya kosilika parce que na yoki déjà passé. Et loko nga na yela ki d'abord ezaki yango te. Madame surprise na zomo ko kama kamba mwana ke mwana na ngai te. Nga na bokola ka yete
mbongo eutaka ngola na biloko mpona kobokola mwana na ngai na yo nde azalaki vecte non d'autant plus biso vecte ke semine elongwaka mwana akufaka c'est tout peut-être toloba mais natikali koko likambo zemi te nayo kocomprendre sikoyo kolia na mwasi kolia na ndoki voilà omoni esika momemi ngai yo na camarade na yo mais yo nanga tobana kosola esengela koyebisa nga bien avant ti tosololaka tala histoire ndenge ezali naza mutu nayebaki ndenge nini nangoya komemela tote epi naza mpe mobali responsable. Papa Blaise. Oui papa. Pardon. Na supplie yo. Si réellement makambo maman wala beza lokuta. Na kolinga tomeka pe ko kolandi yango na suksa likambo. Zona place refaire. Merci beaucoup papa. S'il vous plaît. Maman, fana no kimia so lobi de ekoki. Papa Blaise. Oui papa. Oyebi na dage mo baka il y a pas le feu sans fumée. En effet. Comment est-ce qu'il y a qu'on fait na kambo ba ko fabriquer ka likambo? Tandis que y na camarade ba camarade. D'emblée comme ça et ka papa ndo ko saka likambo. C'est-à-dire c'est que il y a na biloko oyoyo eza vrai. Parce que oli otomboka. Ngana préfet au salabo. Hein? Régis de GCB Nglepso déjà limisa biso madame na yo et puis na mwana bazoya. Ah bon? OK? Omoni premier qui poto sili salikam. Hein? Le quoi est nango awa. Ngape na préféré le quoi est nango awa. Ngape na préféré que le quoi madame nazali akufite. Mwana ngazoloba akufite. Préféré basani. En tout cas, vraiment, ceux qui vont saler en aux amalam parce que tension en guise sous malamuti. OK. Nous devons trouver une solution kaka sikoyo kaka dans le média. Sikoyo on to sali ke madame na yo na mwana basanini baya. So makambo maman alobeza vrai. Tala esali bien té. Hein? Donc esali pena bien té. Donc en tout cas, je te dis toza batu et faut eza yote. Faut peser à yete. Toi qui peut m'outer. Mais le roi madame Nazali. Est-ce que réellement makambo madame Ozolba? Réellement ça frère? Le lobutu ekweya sans to trouver solution le kamboyo. Peut-être que ça la ngate mutu na koyiko kufa bango ba tikali et puis ba continuer ko traiter dossier na bango. Parce que papa Blaise to ni kamna ko sola na yo pona likambo mwana na bino tango mama abimai na maternité yana ba photo oya tindela ki okena na maternité et puis nani azala ki wana kata hôpital wana ti aboti nana salier babenga wale nana suki nini nyoso est-ce que ata membre famille moko est-ce que azalaki ata membre famille na ngai ata membre famille na moko azalaki te mais pendant tout ce temps on ngana passé na voyage madame azotindela nga ba photo mwana akotinda ba vidéo ndenge azosakana na mwana ndenge azolesa mwana na moni que oui effectivement makambu aza mwana na ngai mais dire le loboye na banda ko bisa suba pe musu je sais pas famille tant madame lazaki na zem ti aki obota ti aki obota madame na yo répondre ngai nani azaki comme mutu oyo soit otika na responsabilité nana na kolandela yango oko répondre nga d'abord nazalaka mingi na confiance ya mwasi na ngai na monaka ko tia membre moko ya famille na ndaku po avanda na ye eza lokola bazo surveiller ye na lingaka azala très à l'aise aloba teke ngai ba contrôlera nga boye lokola nga nazalaka na confiance na ye ye pe azalaka na confiance na ngai en tout cas tokoki kokosa nzambe te oui. Oui, que d'abord, na yebi ki azalaki na famille. Aza pe na ba famille na ye parce que na famille na ngai ndaza petite sœur na nga moko oto tikala na kaka na Kinshasa. Ya ko tika foyer na été pa over na ndaku na ngai a ko surveiller. Et puis ça m'étonnerait bien moi bisanga ke bosi bo bengi mwasi na nga aya. Mais non. Na éviter beaucoup mon l'exanga na tribunal to bossa elanga na nini. Soit vous me laissez partir na loba ki déjà que vous tika na kende. Ya sala nzambe. Maman, na boite. Na boite. Na ko tomboka wana.
tozwa solution te tokozwa solution peut-être na kotomboka na ngai eloko ozosepelisa ngai te otambolaki na bosembo te na ngai mama soko ebe tomema ngai liboso ya basala nzambe esengeli kozala na verité mais yo na ngai olobeli ngai ata verité te lelo ozosurprendre ngai après combien d'années papa ce mie botika ngai nakende na ngai obenga mwasi na ngai awa eza mpe solution te peut-être eza solution te eza solution te soit vous me laissez partir Papa Blaise papa Mouteye baka vérité ya zem na ya mwana ezaka mwasi. Nayebi yango malamu. Très bien. Toi tu crois que cette dame aza ami ya mwasi na yo akoya ko fabriquer loko moko oyo likambo ya deux fois ikoyo ko choquer papa mama Florence tango azwaki mobali na yo azalaki na ye natika kolinga mobali wana te ngai nazalaka conseiller na ye napesa ye ba conseil mingi likola mwana mobali wana ye akoki kozala na likambo akobombela ngai te epi abandaki kondima ba conseil na ngai mais lelo neti likambo ya monene boye nayebi te nazoka ndenge nazomiyoka mabe na kati donc nazokoka même koexpliquer eloko yango te nazokoka te je n'arrive pas à supporter likambo oyo yoka ngai na Blaise yo moko oyebi yango bien ke ozalaki conseil na mpe na banda koyoka yo est-ce que konga koya kokosolo likama monene boye nabima nango boye oyo eza ke mboka mobimba bazomona mais non peut-être ça eza montage bosali bino mbale na Florence peut-être ça montage na problème nini ndalo kosa nayebi te yo oza na posa nga na kabona na Florence to oza na posa nini nayebi te na likambo oyo ozolingo mema ngai ti nakoma nango wapi. Ok d'accord papa je comme madame na yo na mwana yo bakomi nzambe bunda tumba na ngai nzambe ngala lobaki c'est important te papa lobaki c'est important te vous allez choter parce que vie makambo ozoloba oyo eza makambo oyo sengeli ezalaka ndenge ezali boye. Oh ok maman ok ça va yaya ça va sur place au fanda maman yo sur place au fanda s'il vous plaît pas moi pas moi non s'il vous plaît non s'il vous plaît madame venez alors ouais au fanda pardon papa mais papa zo ki place ni non maman bovanda maman bovanda ba pesi bino place bovanda la dame papa na lobby fanda bovanda maman yo vanda kuna mama vanda maman donc on va na nengeli non c'est que ça pas besoin d'hôpital et puis on a Florence ba nengeli yo comme Florence maman mbula beta ke katanaka ah bon mbula ebetaka ekatanaka oui s'il te plaît oui quoi ça mobali nanga je ne disconviens pas mais camarade nanga comme na mobali nanga ndengeli na piste de signe na vraiment sur la télé ba caméra maman maman zela nanu ya tranquille ya maman tranquille maman okuti mobali na yo na camarade na bafandi esika moko te okuti kamera na bato non mais mama zala tolérante vanda moto abengi biso ayandi yo apesi yo place vanda mama na ngai mama okotosama mobali na olobi te Florence vanda kuza place wafana papa il pèse oyo edenga na kiti. Calme-toi ma fille. Calme-toi. Calme-toi maman. Ezala te. Mobengi batu mobengi hôpital. Mais aux hôpitaux des mamans on a télé. Je vais bien. Je vais bien. Je suis en bonne santé, ne t'en fais pas. Vanda. Maman. Papa. On préféré pardon, OK, merci. Maman, yo fanda bo maman, on préféré fanda pepe no mbana yo. Pour écrire na nenga mabete. Vanda, maman. Vanda. Maman, Fanda bien. Ok. Merci beaucoup. Je crois, l'essentiel, ce n'est pas des caméras de télévision. L'essentiel, problème, ti nakateska oya bravo Jésus. Des problèmes où il faut tout me pour arranger. Je crois, cette dame-là. Ce qui est problème, ça. Et c'est que tu as arrangé, on s'est une top, mais ce qui va. La caméra, il est comme ni, on a pas bleu, belé. Yolande. Il y a un lobby boy. Comment j'étais, maman. Non, oza agité boye maman est-ce que vous avez un problème bino mibale mais vous avez la kimia
babengi bino babengi bino esengeli boyoka moto abengi bino esali babengela biso awa naza na sante kitoko nzoto na nga mpe eza malamu naza makasi nalobi mbula ebetaka ekatanaka mbula ebetaka ekatanaka ngamu nabengi bino te mama osisi papa pardon so balobaka nazobatela sikonali ndepona nga zake so silisi ndenge nazwi maloba so osisi na te nazwi maloba te d'accord d'abord naza kosi présenter naza je suis prophète Eric na mosala nzambe je crois moto asangisi biso awa aza mokolo nakoza interprète na ete pona interpréter te otokende tout droit na likambo oyo ezaleli ok alors on a préféré mingi ke lokola mama azali on a préféré mama na nimboza la makasi oyo muto bengi biso yo muto escrit sur ba problème ngo je crois bango ba na kati ya plateau maintenant c'est à vous ya kozwa les devant yo muto sangisi biso nyoswa kamo sangisi biso to toza biso to yo kango. Ok, merci beaucoup papa. Pables na bandeli maloba nga balobaki. Ko bandela maloba ipana ngai te po ngai na sina yoka ki yo lobaki loba oyo ko loba na miso ya camarade soi-disant oyo commande ko na yo. Eloko oyo eloko esakisi biso awa ezaki ntango okendaka voyage ntango okendaka voyage otika Yolande na Zemi nga mpe nazalaka na Zemi me na nsima nango Yolande yoka ngai songo na ye awa so naboyi batira ye masoki so na ye awa mpona kopesa naluka solution na basala nzambe ezaki parce que tozwi solution ngano libanda te c'est mpe ça c'est mpe ça loko toza na problème te ngano problème wana siko bato nyonso te baoye bango lelo mobali nyonso ayoka ngo siko na misu na yo c'est ça. Maman, Zwa kimia tika ye aloba. Zwa kimia maman. Zwa kimia aloba. Pables na mokuse. Oui. Ndo tika ka mwasi no na Zemi, Zemi ya Yolande elongwaka. Zemi ya Yolande elongwaka. Oh mama, banda kimia, banda. Bon, d'accord. D'accord. C'est la maman. Maman, Zemi à Florence et ensuite. Ensuite, maman. Yolando kako ya mwasi na ngai. Oya mwasi na ngai. Ngai na tika kai na yako. Mama Yolande. Soit place ya kufanda tokoyoka pe yo. Mama Yolande. Na lobi boye soko ose ko monter. Na kolela. Mama panda. Je vais monter. Na kolela susute. Soko ose ko monter Yolande. Noko lokolo yo lingi kamaderi ngana ekufa parce que ngana zaki na posa ko panza foyer na yote Yolanda baloko suyo na malembe na zaki na posa panza foyer yote kamana ozo libala na pasi Maman Florence s'il te plaît tiens droit au beat voilà ngai tension za malamu te tiens droit mais on juste mais yo zanga kimia pourquoi mais oui olingi vérité bi matin pour nani comment mais tu vas dire la vérité maman maman ngai na yo na banda kana yo soki ozo na misu ndeka likambo yebi yango maman loba mwana berai obengi nani ah maliki na yo oui d'accord c'est là maman maman nangai mais bando kopi ah c'est là non meilleure chance oza agité mobana bifana kimia toyoka mais maintenant tu entends Yolande somba kimia maman si ça malobana Pables tango Zemina eko longwa biso bali baseme komaki ya 6 mois tango Zemina eko longwa eko sala fausse couche
ngai oyo Florence nga na komi ennemi na ye. Maman, somba kinya s'il te plaît. Papa, somba kinya tikisa maloba. c'est tout double na ndako na biso wende mali. Makambo ete. Vanda kimia. Mutu zosala nga pasi. Oyena famille so pas lokaba problème bien mama leki. Oza muke. Oza benga mama leki. Oza mama leki na nga basa mama leki. Yo kana bisa yo. Yolande mama simba. Yolande. Vanda kimia. Patisi likambona kimia. Yolande. Non. Kofongola sumu na kote vanda kimia. S'il te plaît. Calme-toi ma fille. Papa Yolande vanda kimia. Mama leki. Poka mwana mko yebite. Ozo talanga, omitelo telinga. Mama leki na nga. Mama leki na yote. Naza mama na yo na poto na teka na acha siwe pana ye. Yolande. Yolande. Mama. Avec ma fille. Maman. Ok. Toko tu peux peut-être te faire makambo na ndako. Toke. Tika ba batika aussi sa makambo. Mama toke. Mama na yo. Yolande. Tika mona. Toke. Chance. Yaka toke. Yaka toke nde. Na yo. Papa toke na kosi sa mona ndako. Non, awa to succès awa. Yolande Vanda. Yolande Vanda. Vanda. S'il te plaît ma fille. Ma fille chérie. Maman, Vanda. Vanda. Maman, Vanda. Moi si ma Vanda. Moi si ma na ngai nakokenda mwana ngai mabe mama na nzoto eza ngai mwana na yo ma chance tokende na ndako tokende sisa dossier papa non to succès Yolande alobi ayo Vanda. Mama Vanda na. Yolande Mama Yolande. Mama Yolande. Alobi ayo Vanda côté de camarade mabe. Mwana na ngai moko chance mwana nga Yolande na kokende na mwana nga omata opita naza prête na nini papa ezala papa papa okay mwana nga na kokende na ya ngai Yolande camarade mabe ya kufuta na bongo na enda kwa na sisi na longwe na longwe susi mwana nga longwe susi na longwe okoma ngati de bangai nza papiri yo Mama Yolande d'accord c'est quoi ata ana ondili matakasala ata sama ikanda makati ata ada ndikasala ada maman d'accord OK ça va je vais donc ça ada ni yonga papes na mwana oto sasa ada to kala mwana maman je suis prête Mama Yolande, Zana place en fan. Mama Yolande, Zana place en fan. Il y a chance. Fana non bien. Il y a chance. Il y a chance, pardon. Il y a chance. Il y a chance. Zana Kimia. Mama Yolande. Loba. Makambo mamo aye ko bana biso. Avec de misi mobile na yo, to misi na ye. Papa. Oui. Mwana nabokolaka mwana na ye bien sûr kaka na zembi na boti mwana boti mwana na chance ye baka mwana ye kotika biso mwana na mwana na kufa OK soko mwana ni tozolo ba mabe wana ngai na doka mbongo na ye so ino zoki mbongo na ye oui potikela nga mwana ina koka ko supporter te na bité vérité que mwana nga na bokola oza mama mabe OK d'accord
D'accord. Maman Non, Basimba, maman. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni maman kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman koma na misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi génite. Maman zolia 3 fois tongo midi popo deko nanga elo musu sepeli singai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant zo katana soki esalika manœuvre pano ya litan bana lumière 24h/24h et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati. Tu sais pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga Doso futi mbango nozo regretter. Ah bon, tu sais bien ezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Et moneli na misu te. Et monani bamboko na zo finda ya pam bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana no pesa kama mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.